Obozomona wana ministre thaïlandais. Vaccin. Voilà. Bon, Bandeko, tout le monde en a eu. Tout le temps, il y a quelques minutes. Voilà. Allô, Bandeko. Vaccin de Makambo. Allô, Bandeko. Nazane Sengote. Na vraiment na mawa. Soki Fayulu a kozwa pouvoir na été ou bien bakoluka solution mususu te bandeko nanga baluba na mbushimai bakosila baluba bakokufa soko moni basopani na Kini na Bandundu na Katanga tina Congo Central na Kinanga Malozi na bande nanga tina Yunga batondi seke paseleki poso afandi kuna bandeko bakokufa na kolakisa bino tout de suite la image ndeko na ngai soza na $1000 soko moni vraiment ko voyager ko mati na Kasai na Mbujimai opesa bango ndeko salatu na kolakisa bino mokongo moko akekuna epese mawa abengi bango bando kabila ba mbongo po balia mais mbongo combien wazo kabila bango tala mulongo bamama baluba kuma ba vilaine mobali nini nakolinga basi ndenge wana ndeko donc so moni vraiment moi c'est moluba awa na poto me mobali au sala fundo donc eza mawa mais comment bato bakosala mitema mabe ya ndenge wana banda à l'époque de Kasavubu bato basala mingi na gouvernement baluba toye na tango Mobutu n'en parlons pas baluba na baluba toye na tango Kabila le père baluba basali na Kabila le père mais bandi ba mutute toye na tango Kabila oyo Kanambe baluba bango mutu baleki bato tout kosala na bango sikoyo mais ndeko boko bongisa mboka te na ba province nyonso bato oyo basala effort ya ko bongisa province na bango yaka bakongo basokivana bandombasi badokolo ba bongisa na ndinga kusakana te ya omoni bato babana okende kotanga tina ba internet ya bakongo donc celle bato bana ko bongisa mboka esa bango wana oyo bo repousser mais faut na bino te ndiko za mawa tokende bona la examinongo na ba image c'est triste tout à l'heure non. Visiblement, ces enseignants méritent la pension vu leur âge. Celle-ci ne sait même plus se tenir debout pour enseigner. Elle et ses collègues ont délibérément sollicité cette retraite dans la mesure où ils sont très affaiblis par le poids de l'âge.
kuhanga chakwenza kuinjile passion toni lelo kudele kudimadaba. Pour le coordinateur diocésain des écoles catholiques, ceci est inadmissible. Stanley Kabea recommande le remplacement immédiat de ces agents étatiques très vieux par le jeune afin de former les enfants. Moi, je crois qu'il est grand temps qu'on nous prenne au sérieux, qu'on prenne le métier d'enseignant au sérieux dans notre pays, pourquoi pas. Je ne sais pas comment je peux gérer les gens déjà à cet âge, c'est très compliqué. J'ai de larmes aux yeux comme vous me voyez là, mais je crois qu'il est grand temps qu'on prenne la décision. Ils m'ont proposé des gens, c'est vrai. Ces gens n'avaient pas de commission d'affectation, ils ne sont pas affectés. Alors je vais demander aux autorités qui nous gèrent au niveau provincial, c'est-à-dire les DIPROSEC et même le PROVED, de me proposer une solution parce que ces gens sont là, que j'établisse une commission d'affectation, que je fasse quoi. Ils ont raison de rester à la maison. Je crois qu'il est grand temps qu'on prenne en tout cas l'enseignant au sérieux dans ce pays. Il y a des enseignants qui font la relève, mais ces enseignants ne sont pas affectés par nous. Je voudrais un peu mener des démarches au niveau des COP pour que finalement, que j'aille... Et pourquoi pas? Parce qu'ils sont fatigués, ils peuvent rester à la maison, continuer à toucher les salaires, parce qu'ils sont retraitables, et ceux qui les ont remplacés, ils ont aussi droit au salaire. Ce sont des problèmes comme ça qu'on doit résoudre, je crois. Une école publique où les élèves sont souvent abandonnés quand leurs formateurs sont déjà fatigués. La gestion de ces professionnels de la CRE est compliquée selon le directeur de cet établissement scolaire, Jean-Baptiste Moussampa. L'école primaire Boutoké se trouve sous l'avenue Kalonji dans la commune de Djoulou, à côté de la paroisse catholique Saint-Robert. Bandeko makambo susu ko eza kondire lukuta ba père wana bakunda 75 ans 82 ans na Mbujimai baza continuer enseigner de peur que s'ils restent chez eux ils seront pas payés mais bazo ya pe ko enseigner na âge wana mais ils ont des retards de leur salaire. Ndekonanga yoza congolais donc banda chilomba kota ayebite ke benseignants wana o bazana Mbujimai que ces enseignants sont déjà fatigués alors il faut bafanda banda bafutaka bango mais la préférence yali bavanda baya na école baboma ata l'air wana tala enseignant musubo moni wana pour qu'il ko enseigner bazo telemisa parce que makasi zati akomiso na 82 ans. Bandeko makambo ezoko leka na Kasai ermoso vandi ozo mais non sikoyo bango mutu baza na pouvoir quel kindoki di même si po bazo esclave na niveau wana ndeko oyo kozwa video oyo oza na famille ya Chilombo la meka kolakisa yango c'est vrai que bobota makadango bino basi na mibali parce que batu oba bota makanango te bakozi na mitema boye te. Donc les enseignants fatigués de Baluba na Mbujimai donc lembi mais on a musupa ki ko enseigner faut ba telemisa ye mama batu as enseignante faut ba telemisa ye akende kaka ndeko za mawa ndeko za mawa comment muluba ko na cœur oyo biso za nango te cœur humain muluba za nango te cœur oyo biso za nango muluba za nango te yango wana so bakena kinaka malozi na yungati na tula kutu na bakongo ndenge bayambaka bango ndenge bakutaka bato baza na amour mais eso lekila bango muluba ayebi kobotisa mwasi bana 15 12 ou 10 mais kwa sime ba responsabilité na ye muluba ayebi yango te ndeko bokotala ba mama wana mususu nde bakomi e ba mama wana onga na moniko ti ba kufa mbala kolinga bango te mubala ndeni ya kolinga bango loba papa na moni oyo loba papa na moni oyo bazu ba retraite oh papa oyo bazu lo tangisa o bazala ba fatigué peut-être ba kolinga basani wana di bozanga mawa baluba bozanga mawa tsambe na ebité sur na juillet na ko sala effort vraiment na Mbujimai
vraiment nayebi te sono vraiment nakosala effort mpona kende na Mbujimayi parce que non nakotala bato bakufa ndenge wana te. Bon totala nanu oyo c'est très important, voilà. Mais voix awa wanazomona yango te. Alors 71e anniversaire wana 71e anniversaire ya Mbuta Mavambo Nkosi Mbuta ne Mwanda Tsemi anniversaire na ye yango wana. Eleki avant-hier, l'autre jour, je crois, le 28 mars 2021. Donc ça fait 3 jours, et où le cas, anniversaire il y a Mwanda Tsemi, basi na ye, to mwasi na ye, na famille na ye, ba lingi ba sepilisa ye, na bato basala ba anniversaire. Donc na bandi bino soza au courant que Mwanda Tsemi a outi okobisa 71 ans. Voilà. Bon bandeko pourvu que na lakisibino na ba oba yebaki te ke anniversaire ne Mwanda Tsemi na lakisibino pona boyeba yango en attendant na lakisabino bato bazana Kasai meteo kanano ndeko oyo même une minute. Déjà sur le plan national Mutazo dirigeait IDPS pour aboyane kolongwa en violation de la constitution lobby président de la République à cause de la partisanté. Mais hier a cédé IDPS par mandat, c'est-à-dire à ça toujours président à IDPS. Il y a mon chambre Kaboun Bazo Bengaye intérimaire, donc Félix Tshisekedi Moulouba, président à IDPS, en violation de la constitution. Président intérimaire Kabunda Wakabunda Jean-Marc, Oya Kosaki Kaza Katange, donc il a falsifié même école. Secrétaire général Augustin Kabouya, même école. Secrétaire général adjoint Chimanga Godefroy, même école. Porte-parole Kalenga Mambele na Bernadette Mudikai, Bango Nyonso, même école. Allez, toke na Katanga. Pour nous, c'est la Tangela Ibino déjà Kinshasa. Na Katanga, Tozalina Chibanguka Panji Brino, interfédéral à Lubumbashi, Moulouba. Chimanga Mbouyi, section Kasumbalesa, même école. Chishwaka, section Kilanga, même école. Lufu Luabo, section Ewabora, même école. Ilunganka Shama, section Katuba, même école. Mukendi Tade, section Machipisha, même école. Chaba, section Kiwele, même école. Kabongo Binene, jeunesse ya UDPS ya JDPS Lubumbashi, même école. Mikombi, section Kampemba, même école. Liliane Moubedi, Ligue des femmes ya UDPS, même école. Nseya Patricia, UDPS Likasi, même école. Qui est tribaliste? Qui est tribaliste? Qui est tribaliste? Qui est tribaliste? Qui est tribaliste, Patouni Bino? Qui est tribaliste? Mais oui, qui est tribaliste? Qui est tribaliste, Balouba, et ça on dit comme sonité. Au moins, il y a autant de bino. Mais ngai suna lobby, oh, vous êtes tribaliste. Oh, il y a un nani.
Muluba mo auto benga. Ay pasta. Makamunyo sa mabeka ya baluba ngai bomba nai. Abi tangna ngai logo mo Mobutu asala dans 32 ans. Pour bino ozo condamné Chilombo na 2 ans. Tangna ngai moko Mobutu asala na 32 ans. Abi ezate. Abi tangna ngai mbanda oya auto kufana maro kuna. Oya asala na RDC. A part ko boma batino kimoyibi. Tangna ngai moko. Na diaspora résistance abomangungi muruba mutawa tunanga na epsi ndeko naza trop occupé abi non oza incapable de répondre ngai ngabi vous êtes tribaliste abi mais non yo mto tribaliste abi ngam mto tribaliste abi muruba za jamais tribaliste Semi Thomas et Yaya Mpolo Ngimbi naquirent 7 enfants. Le 6e enfant appelé Né Mwandan Semi vécut sa naissance dans des circonstances particulières en pleine forêt du secteur de Mongolwala à Luozi dans la province du Congo central. Ce 24 mars 2020, le fondateur, réformateur et leader charismatique Né Mwandan Semi fêtera ses 70 années sur Terre. Qui est donc Mwandan Semi? Diplômé en maths physique de la Téné de Ngiringiri, il a poursuivi ses études universitaires en chimie et physique à la faculté des sciences de l'Université catholique de Levanium, l'actuelle université de Kinshasa. Après ses brillantes études, il fut engagé comme chef de section chimie du laboratoire de l'Office des routes, puis plus tard comme chef de section bactériologie à l'Institut de médecine tropicale de l'ex-hôpital Mamayemo. Finalement, il s'est fait élire député à l'Assemblée nationale du Congo pendant la législature de 2006 et de 2011. Face aux cris de souffrance sans fin et de la misère du peuple congolais, le 4 janvier 2020, il a été nommé président de la République fédérale du Congo par le Seigneur Sabaoth pour mettre fin à la misère des peuples congolais. Depuis qu'il fut sacré en 1969 par l'archange Mwandan Congo pour être le leader du peuple Congo afin de restaurer la dignité du peuple de la race noire et impulser le développement intégral de l'Afrique, Né Mwandan Semi mène un combat acharné pour reconstruire l'ancien royaume Congo, Congolien Totela, détruit par les frontières coloniales insensées. En même temps, provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine et finalement faire de cette Afrique centrale une puissance mondiale. Les forces du mal ont tenté de s'opposer à lui, de le tuer, de le réduire au silence, mais il a su déjouer toutes leurs ruses et attaques machiavéliques. Personne de ce monde ne peut arrêter la mission salvatrice pour laquelle il s'est réincarné sur Terre en cette époque historique de l'ère du Verseau. Le monde n'a pas le moyen de me tuer, rassure Nema Wembankosi auprès de ceux qui veulent l'entendre. Pour beaucoup, au regard de sa vision des choses et du monde qui est d'une supériorité rare, au regard de sa force de caractère exceptionnelle, au regard de son intelligence hors du commun ou simplement de sa haute spiritualité, Né Mwandan Semi est un véritable libérateur. C'est l'homme qui incarne les luttes, les espoirs et les aspirations les plus profondes des peuples de la race noire en général, des peuples bantous de l'Afrique centrale et des Congolais en particulier. Il est le seul et unique leader qui incarne le combat pour lequel le seigneur Kimbangu a été cloué en prison pendant 30 ans. Dans les plans d'existence supérieure, il est l'un de 72 ancêtres divinisés, connus sous le nom de Nkwatulendo, l'homme puissant, Nema Wembankosi, le dictateur divin, l'homme qui mate les lions. Des millions de fidèles de Bundu Dia Congo, en air des Congo, en Afrique et dans la diaspora, Europe, Amérique, Asie, célèbrent avec ferveur et honneur le 70e anniversaire de celui qu'ils appellent affectueusement Nkaka Mukulu wa Moyo, ancêtre vivant parmi nous.
Sa passion, c'est éveiller l'homme noir avant de le libérer du joug de l'impérialisme et de ses prédateurs. Dans son actif, plusieurs réalisations sont à signaler. Il a fondé le Bodo Dia Congo, une organisation politico-religieuse qui est une fusion des anciennes écoles d'initiation à la mystique Congo. Bodo Dia Congo porte un message invincible. Un enseignement politico-spirituel qui est d'une envergure universelle. On retiendra que si les Blancs peuvent lire leurs histoires généalogiques et prophétiques dans la Bible chrétienne, les Arabes dans le Coran, les Chinois et Asiatiques dans le Bhagavad Gita et autres, les peuples de la race noire ont désormais leur Bible. Le Makongo, livre sacré à l'instar de la Bible chrétienne, du Coran, du Bhagavad Gita, le Makongo décrit l'histoire généalogique et prophétique des peuples de la race noire. Ce livre sacré détient le secret de la libération totale et définitive du joug de ceux qui dominent les peuples de la race noire depuis des siècles. Les Congolais sont invités à découvrir le mécanisme déclencheur de la sortie de crise multiforme qui se trouve caché dans les passages de ce livre sacré, inspiré et dicté par les êtres de l'espace pour les peuples de la race noire. Il est un grand écrivain, savant et prophète pour restaurer l'aspect positif et enseigner la culture, la spiritualité, la science et la technologie. Plus de 300 brochures de 40... Alors, Bandeko, Nabanzi, boyoka mwa biographie ya Mbuta Nemwanda Tsemi. Voilà, sikoyo, tokende na moto watayi. Président Magufuli, président ya Tanzania okufi mpona nini? Nzambe, bomi président ya Tanzania mpona nini? Nzambe na lola. Tata omoni ata Kabila te. Omoni ata Tshisekedi te. Papa omomeke Magufuli mpona nini? Magufuli président ya peuple. Magufuli atambolaka na mutuka ya chere te. Magufuli azwaka salaire ya chere te. Andima salaire na kabela yango peuple. Andima vi na ye akabela yango peuple. Asakrifa vi na ye mpona peuple na ye. Nzambe omoni Kabila te. Omoni Tshisekedi te. Obomi kaka Magufuli président ya Tanzania. O président akitaka biso bitemba. Hey papa, okei mpona nini? Angeye. Namona pasi bwete. Namona nanoliwa epesika pasi okaliwa président Magufuli ta. Magufuli atongeli Tanzania ta l'aéroport. Magufuli asali mabalabala ya train. Magufuli atongi Tanzania. Tanzania ekomi aéroport ya pene. Ekomi aéroport ya suka. Eleki ata Europe. Nzambe Magufuli okufi mpona nini tata? Naotika kolela yo te. Efalaki Nzambe omona tata Tshisekedi. Monika Magufuli. Na bandokasa soki mpe lokola Kongo ezosimbatela kaka nanga bisaka nakende na Tanzania navanda place Magufuli azopesa motema. Place Magufuli azokitisa motema otali président obi président yeyo. Ngai mami sekatala te. Magufuli okufi mpona nini? Pasi. Omoni Kabila te, omoni Kabila te, Nzambe. Omoni Tshisekedi te, omoni Magoto, omoni Magufuli. Ozali na commune ya Kimbatseke na quartier Esanga, école oyo bozali komona kombo nango la joie de Dieu. Esika population to pe bana nyonso ya quartier oyo bayaka kozwa bongo instruction. Botala bino moko ezali na basale de classe kaka mibale. Oyo tokoti ezali lokola deuxième A. Ezali kaka na 4 bancs ya pamba. Kasi na 4 bancs ba élève bazali bongo 15. Botala bino moko awa madame asali entrée.
apusani liboso tina tableau azali kotangisa bongo français orthographe P-A-PA. Na place ya maître Kan, lokola maître Kan ezate azwi na nzeta bambu yango ekauka yango nde azali ko utiliser. Basali yango lokola bakabola yango kanza lokola ba chambre botala bino moko mwana ya 4e C aye na système akengidila abwaka lisu na kata classe ya baninga aye basoyi bazali kotanga nini. Donc awa soki cours ezali kopesama na 4e A mwana 4e B akoyoka ndenge moko mpe na mwana première. Donc amboglio total makelele na ndenge des fois te. Pour la plupart basal pavement bosana e bongo karo bakozwa ngo wapi. Poussière mabele kaka bongo awa bana bayaka bien bazongaka kubuka ba géographie ezwaka bango kaka na classe oyo e bongo mayanzi erataka bango te bino moko la modèle la poussière oyo e bongo tangu tokoti na 5e A kuna tika na yo tokuti madame azotangisa tableau ya chumbi ya mukie azali kotangisa bongo géographie botala bino moko orthographe oyo madame déjà mikomeli e bongo bakaya bana botala bino moko makambo bazali kokoma bango moko nde bazali komaîtriser na ndimi te même madame azwaka temps ya koya kosurveille nini bana bakomi. Tokoti bureau awa na place ya balivre batangisaka bana ayi tomoni kaka barevez-vous batour de garde okokanisaka etide osalema awa kokamwa likolo ya balivre wana batie radio mpe soki otali yango mama na poussière ebetaka kutu te bafiniki yango elamba. Na récréation bana baza na eloko kosomba te bango nyonso batondeli mama directrice bazali kowelela mai oyo botala bino moko eta ya bidon yango ya mai bazali kopesa bango oye ofongoli munoko batieli yo mwa ndambu so oza na bidon na yo batieli yo na bidon oke komela okanisa kutu oza na désert pasi mpe mawa. Bakonzi ekole oyo bazali kolela balobi pandémie ya coronavirus nde eye kokotela bango awa basali échec na ndenge des fois te. Mama directrice maladi ni ekoteli bino coronazi oyo yaki na mboka na biso olobi coronazi oyo yaki na mboka na biso nayoki bien te coronazi oyo yaki na mboka na biso kokamwa na RDC école la joie bafutaka 30 000 francs congolais minerval ya année mobimba. Bakonzi ya EPSP nakosa bino te wa mutema mabe po bana oyo nde avenir ya lobi mais awa déjà na système éducatif oyo eza lokola bozo buzie vi na bango po na ekola boye baoyokola nini Kinshasa Félix Tshisekedi nzambe na ngai bandeko biloko mosusu moye ya kotala yango vraiment eza te mais naluka bamama wana bango oyo bolanda Juste 500 francs, 2 personnes. Il y a des sujets de tout ça, 500 francs, 2 personnes. Vous maman. Vous avez belé. Na qui nous notre c'est là. T'as pas biloko c'est kana. 500 francs, 2 personnes. 500 francs, 2 personnes. Au moins, au filmer na bon. 500 et bah des tutos pour fouta qui vous avez passé. bandeko Juste 500 francs, 2 personnes. Il y a des sujets de tout ça, 500 francs, 2 personnes. Maman. Vous avez belé. Na qui nous notre c'est là. T'as pas biloko c'est kana. 500 francs, 2 personnes. 500 francs, 2 personnes. Au moins, au filmer na bon. 500 personnes. Et bah des tutos pour fouta qui vous avez passé. bandeko bamama na Mbujimai il faut bapesa bango 500 francs congolais pour 2 personnes bomoni basali molongo baluba soni bamama ya Mbujimai 500 francs pour bakabela bango pour 2 personnes bandeko nanga 500 francs eza combien na banzi na ebite suko kokia $10 na ebite bino bomi kosaba calcul
bande koza mawa. Alors na yebite to comme na biso na suka nde photo yezo la kisabino mutu aza na prison mais mbongo wa voiture ezate bake kozwaye na prison na wewa na batie na kati na soda tala ndenge prisonnier azokino samba na parquet eza montage te mais eza ndenge wana donc baluwe wewa bazwi prisonnier batie na kati soda siko na nsima na ye azosurveille ye parce que moye bameme na parquet ye eza te motuka eza te tina niveau oyo eza mawa. Alo bandeko eza mawa toza na ndeko moko ya mwasi zelana oyo alobi nini toyokana lelo c'est la vie. Voilà. Mama oyo mobali na kufi ayebaki ki mobali azaki fidèle. Mais na tango a ebembe baza comprendre que les jours c'est le jour des funérailles de son mari qu'elle apprend qu'il avait une autre femme et des enfants. Botala maman oyo. Bomoni maman ndenge azala kanda vraiment ke akosala me mobali wana mabe parce que ye aza koyeba yango kaka ntango mobali akufi nde azalaka na oui bambote bandeko na nga bakongo mbote zeno baoyo bakozwaka mwa video oyo bandeko na ngai bakongo toye kaka tolobela batu oyo basala biso mabe na deuxième république surtout biso bakongo bahonore ngwanda na ndeko na ye Mobutu. Donc ndeko na nga mokongo tika basentiment mpo na liwa ya honore ngwanda bahonore ngwanda bandeko na biso bakongo basali biso mabe mingi. Ngwanda leso nini akopesa epai ya yo mokongo? Ngwanda nini oyo akoloba epai na yo mokongo? Bandeko bakongo tomoni bato ebele bazokoloba mpo na ngwanda, me biso bakongo oyo toyebi histoire ya deuxième république bangwanda baza bato te biso tokoki ko honore bangwanda